Je vais recevoir une sœur qui nous visite aujourd'hui. Je vais recevoir une sœur qui nous visite aujourd'hui. I welcome a visitor today. It's a sister. Ça sera pour moi la toute première fois de la rencontrer. It's for me the first time to encounter her. Et ça sera pour moi la toute première fois aussi de parler avec elle en face. Yeah, it's going to be the first time to talk chin to chin with her this day. Elle a demandé qu'elle soit là aujourd'hui avec nous à la Cité Bethel. She wanted to be today at Cité Bethel. Et nous savons que lorsque nous recevons une servante de Dieu, nous sommes bénis. We most of the time know that when we welcome a servant of God, we blessed. On m'a dit qu'elle est là, la sœur Anne. They told me that she's in Rouen. Anne Keps. Sister Anne Keps. Elle va avancer, elle va prendre le micro. On va adorer 10 minutes avec elle et je vais commencer la we're worshiping with prédication. her for 10 minutes. Merci beaucoup, pasteur. Et merci l'Église de nous avoir acceptés ce matin. J'ai eu grâce. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, avant-hier, il y a eu des gens comme nous, nos bien-aimés, qui ont fait des programmes pour se retrouver ce matin. Mais le Seigneur n'a pas permis. Ils ont rendu l'âme. À cause de quoi? Juste la pluie. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Après tant de programmes et tant de projets, il continue à te garder. Et il fait de telle sorte que tu puisses réaliser tout cela. Et nous allons dire à Dieu, parce que yonde mokolo na yango, yonde obongi na nyonso. Ozazambe na bolingo obongi na lokumu nyonso lokumu eza na tongwa lelo tolobi Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce qu'il mérite? Oh bongi oh mérité Yesu Yahweh salanga na yeba paposa ya motema na yo lobanga na yoka abaso ya molimo na yo bongonga na
eza ya ye lokumu ebongi na ye soki obeti maboko Yesu akozebela ye lokumu eza ya ye soki obakisi mololo akotelema ye amérité oh, oh, oh. Obongi na lokumu Yesu na ngai obongi na matondo ya obonge konde obongi na matondo obongi na ngoe baba obongi na yo haleluya obongi na matondo On acclame encore le Seigneur. Clap for the Lord. Merci à Sœur Anne. Thank you, Sister Han, pour ce moment de louange. for this wonderful worship moment. Et nous bénissons Dieu pour cette visite ce matin. We're praising God for your visit this day. Merci maman, nous sommes bénis. Thank you, ma'am. We On bless acclame you this encore morning. pour elle. One more time, we clap for the Lord.
Est-ce que maman Anne peut chanter encore? Mama, you ready to sing? Elle avance et nous on acclame encore le Seigneur. Yeah, we clap the Lord. Acclame jusqu'à ce qu'elle arrive. Yeah, put your hands together for God. Allez. Sois béni, maman Anne. Bless you. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe Baba.
nakoloba merci na nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu mpe na makasi na ngai nyonso nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo solo yozwa lokumu lelo libela na libela nkolo na ngai yozwa lokumu papa ozwa lokumu bongo mosika touti kino lelo yo nzambe yo bateli biso na bambonge mpe mikakatano nzambe na nguya olongisi papa mosika tokokende kino tokokoma sala nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe otikala nzambe solo yo sanjolama na yo libela na libela yesu ololanga yo sanjolama papa jingela twasakijila mfumu kwa maluwa ujimu ngenzela lelu jikwela twasakijila jingela twasakijila mfumu kwa maluwa ujimu ngenzela lelu ujikwela twasakijila nkambo yuda twasakijila mfumu twasakijila mfumu kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama na yo libela libela kumama ozali nzambe yawe kumama likolo na nyonso yo kumama okomwanite soki nakokumisa yo te basiya na ngai mabange kobeta maboko oza nzambe yo nde nzambe ozali nzambe malamu ozali nzambe na nguya okela mokili se Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, bénis Dieu pour la semaine. Tu vas dire à Dieu de répandre sa grâce dans ta famille.